que bandeko balandi ya www.bonganamedia.com de ne de sa vie de plus sur la chaîne à la source pour que une information à CE. Mais quand il y a l'information la gratuité et l'enseignement. Gratuité et l'enseignement au président Fachi Beto à la 5 pour l'année 2019-2020 et le team pour le reste du Oyo donc le reçu là ban à l'école primaire et puis là ban à 7e 8e aux années première secondaire par autant au télé mais quand c'est au moins il faut créer un problème mais ben comme nous sommes on me c'est basé à terre et quand nous sommes mais c'est comme kanda les moments là image nous sommes on tout les bino mais quand c'est oh les années on va précisément bon on école Isangi na ligne voilà institut Isangi au donné on connaît Saint-Jean-Marie Musée l'école Oyo bon mesano ozalaka bona bana école primaire batangaka bongo na tour à tongo bana école secondaire obanda première secondaire ti 6e batangaka bona tour à midi mais kasi eloko okamwa bamese ya école primaire basengi na bana bana na tongo ndenge ezalaka bongo mesano epuis bamese ya école secondaire humanité mobima kobanda première ti 6e basengi mpe na bana yango baya mpe na tour à tongo mais kasi eloko balendi epesi mbutu baklasse ezalaka moko nde basali ezalaka moko ezalaka bana tour à tongo so babimi nde bana tour à midi bakapesi na basali wana mais kasi eloko okamwa na bana tour à midi baye na bana tour à tongo baye toyebi te bakotanga ndenge nini baparent baza kolela makasi mais difficile ya kokomprendre mutu ezaka telakata makambo toyebi te estce eza kaka makambo ya gratuité ya enseignement nde ekreye makambo oyo to mpe nini bana bazolela bakokende te ti mokolo oyo bakolala ti pelise bana yaka c'est quoi toi tu es dans quelle école? École primaire ou école secondaire? École primaire. Normalement vous êtes dans quel? Vous êtes dans laquelle gond? Le gond de l'avant-midi ou bien le gond de l'après-midi? Après-midi. Bon, qu'est-ce qui se passe ici à l'école? Explique un peu. Lingala. Le Lingala. Les gens de l'avant-midi, on vient les après-midi. Ouais. Nous maintenant on a refusé ça. Toi, tu es de l'avant-midi, tu es à l'école primaire. Ok, merci. Maintenant, il y a un élève de... Lingala, bon. Donc, on prend une phrase. Lingala. Bien, il y a aussi bien Lingala. Il y a on a quelle signe? On a deuxième année. Et là, on est dans les cas. Deuxième secondaire, donc on a la 8e. Et là, on est dans les cas. Mais il y a un tour à midi. Si on peut tour à tour à midi. Mais quand c'est quoi ni on va pas changer ce que c'est que ma professeur on a besoin de deux écoles va changer ça. Est-ce que makambo est créé dans la peau n'a pas comme on a gratuité enseignement est créé makambo. Na emi pété, nga monika bo. C'est ils sont tout à tout à va essayer la fois. Faut que la bisote. Bon, comme nous avons tant de micro na biso poto yoka, avec ma parent là vie mususu ya ba. Élève mususu to là. Congolais et là on m'a dit que ça la marasa ko zanga koyeba ma responsable ya bana bazali comité de parents ezali avant ça le longo pour sur la comité de parents envie ya ba parents ndem de sala ka changement ya bana ko mutu yaki na mwana awa eza parents tandis que yo na parate yo yena tongo kala le tongo bana ba ko mbo mbo ko kala lo bana ndeba ko mbo et aujourd'hui c'est ça dit sikoy expliquez-moi de ça dit
l'officier na directeur ani basala remise reprise na bacope na bango na ndenge nini directeur aza na cope na école mosusu ya turu ya ntongo lokola aza na cope ya turu ya ntongo yango nyonso bano bazalaka awa turu ya ntongo akomisa bango turu ya midi bazwa moyen ya kokende kosala cope na ye so aza na besoin kolibere école alibere école akei atiki école atiki bana na poche bazalaka. Merci. Abana ezali eloko oyo ata babi yango ya président yokela biso mawa koyeba biso bana baotaka mosika mpo bama campagne bamatonge beaucoup d'embouteillage eza na awa toyebola bisi biso te bana tuka midi bana tuka ntongo bazala midi mire ne koyebisa bato ni koyebisa bato boye bana baota mosika baprince ezali katisa bana prince président ata mutu olobaki yango place tofele baprofesseur bakomolakisa bango nde bakomi bango yo komi eloko te président tola biso desika mpo makambo oyo bana baota mosika oki bato ebele baloba fort baplace ofele oyo atia biso mbongo
bana primaire tour atongo bochange bango esi bakoma midi ezalaka mwana bana mitie balongwa tour atongo bakoma midi makambi bozala mitu ya bana makambi bozala makambo soni bana tongo bakoma midi bamikro bakoma tongo ezalaka te bobongisa toboyi yango toboyi tolingi bana mitie fo batalaka tongo tokomi moko na suka ya mwa tranche ya magazine biso parce que ndesaka bino ke biso bongo Africa Media Info na Bongana Media tozalaka mpo tosunga bino bainformation sûre parce que levani mpe ntango molai bozala vraiment informé te na makambo ya enseignement wa makatu mpe enseignement kasi neti lelo libango ebeteleki biso tokomaki bongo na lingwala na école st isangi to collège Saint Jean-Marie Musei wana oyo baza bongo na école secondaire mais primaire yango na st isangi mais kasi mpasi ezalaki mpona bandeko oyo bakamara école soki mpe bayokanaki entre directeur école primaire na préfet ya humanité soki bayokanaki bango na bango paraport ya baengagement bazala bango mosusu bameka mpe kokabola basalaka semaine moko bana tour ya primaire bakomi na tour ya midi mpo bazala na tour ya ntongo bana oyo bazalaka tour ya midi bana école secondaire bakomi na tour ya ntongo bakabola bon semaine par semaine to 3 jours na kati ya semaine 3 jours oyo bakomi ntongo 3 jours bakomi midi mais kasi bainformaki bongo comité de parent te baparent bayeka lelo na ntongo baparent ya bana école primaire bayeli lelo kaka na ntongo mpo batika bana na bango chose étonnante bayebisa bango ke lelo bana bino baotanga na ntongo te baotanga bongo na tour ya midi bainformaki nani information esipilaki te or babengisaka baparent na réunion de parents comité de parents baesololi mpo baexplike bango makambo nyonso te me basoloseli bango te mais baoyo bapréfet to baprofesseur ya école ya humanité to oyo batangaka normalement na tour ya midi baza koyoba ke basololaki epuis directeur école primaire azalaki d'accord na makambo yango mais kasi bana baye oyo ya tour ya midi baye na tour ya ntongo oyo ya tour ya ntongo baye epesi mbutu dezo ndenge bomoni kuna tolakisi ba image ndenge bana baza kolela bakokende te bana école ya primaire bazoloba bakokende te bakolala wati Félix akoya parce que yebi ye nde azali bongo mutu molo to mokonzi na biso ya mboka na biso Faci Beton mais kasi toyebi te oyo ezalaka mpo bayebisa image ya notre président to mpe nini parce que mutu eza bene na kasi mais kasi neti na mboka lelo toyoki mwa solution mwa moke bayebi bana école primaire batanga nano na tour ya ntongo mais toyebi te eza décision moko ya pour un temps to bakochange plus tard mais kasi tosuki nano lelo awa na reportage na biso parce que oyo toyoki bana école primaire bazotanga nano lelo tour ya ntongo mais toyebi te lobi soki ezala nini ntina pourquoi ile tokozwa solution makambo surtout mais boza toujours informé nango suivez et puis restez toujours branché na kati ya chaîne Africa Media Info et puis Bongana Media merci.